tozali kolobela mbuma elimo santu ezali bolingo. Tokozwa deja mituna ya ndeko Joseph de Marie tikela kibiso na nzela ya WhatsApp bokotindela biso pe na 081 99 66 098. Katoyo kanano mituna ya ndeko Joseph de Marie. Mama Regine Mbote Nganga Nzambe, merci pour la catéchèse ye kitoko penza. Motuna ya yambo. Awa tozali koloba, lorsqu'on dit ndenge tolobaka na lifalansa que Dieu, en Dieu, le Saint-Esprit est amour. Na kati ya Nzambe elimo santo azali bolingo. Na bolingo nini tozali ko faire allusion awa? Na kati ya Nzambe elimo santo azali bolingo. À quel amour faisons allusion ici? Motuna ya mibale. Humanisme oyo tobengi humanisme ate elobi boye. Tobo ya Nzambe po e permettre biso to sauver moto. Na kombo ya humanisme. Olobi nini na esika ye na nganga Nzambe pona kosukisa. Yesu alobi ezali te ke tolobaka chaque jour Seigneur Seigneur nde tokokota na lola, mais c'est en faisant la volonté de son père. Nzoka nde volonté ya tata na ye ezali nde nalinga ndeko nanga lokola ngai moko. Voilà, nalinga ndeko nanga lokola ngai moko. Nzoka nde lisusu Yesu alobi nalinga ndeko nanga lokola ye alinginga. Alors, est-ce que Yesu azali kobalusa biso un peu makanicité? Tantôt nalinga moninga lokola ngai moko, tantôt nalinga moninga lokola ye moko Yesu alinginga. Bon, finalement eza un peu kobalusa biso makanisi. Merci mingi nganga Nzambe mokolo mola. Merci na ndeko Joseph wa Marie apo ya mituna atuni motuna liboso bolingo ezalaka se bolingo ya Nzambe ezala bolingo na kati ya elimo santo to na kati ya Nzambe se bolingo bwa Nzambe zambi elimo santo azali Nzambe tobosana yango te Nzambe moko ba persona basato elimo santo azali Nzambe bolingo bo elimo santo ezali ya Nzambe motuna ya mibale tokoki koloba te tobikisa moto kasi toboya Nzambe Nzambe moto azali ekelamu ya Nzambe pe mwango ya kobikisa moto abandaki yango ezali Nzambe ezali biso te yango wana tokoki kokamata projet ya Nzambe pe tolongoli Nzambe te mwango ya Nzambe ya kobikisa moto tosengeli kosala yango na kotalaka bongo boni yemei Nzambe yemei abikisi biso onzela ya mwana wa ye Yesu Kristo tokoki koloba te tobikisa moto kasi toboya Nzambe toboyi Nzambe po te moto abika lokola soki Nzambe alingi te moto abika yango wana okoloba te naboya Nzambe po te moto abika ezali lokuta c'est impossible koki kosalema te tokobikisa moto se soko tosali yango elongo na Yesu Kristo oyo andimi kowa okurose po ya kobikisa biso bato motuna ya suke tali bongo bolingo na sangwela ma Santo Mateo Luka na Marko Yesu alobi linga moninga lokolo komilingaka na Santo Yohane alobi bolinga na bino lokola ngai na lingi bino bokeseni bozali zambi kolinga moninga lokola na komilingaka ngai moko ezali maye makomami na bondeko bakala lokola ngai na komilingaka ezali pe na nzela ezali mabete elingi koloba te oyo lingi basala yote kosala yango moninga te oyo lingi basala po yayo ya malamu sala yango pe po ya moninga ezali penza na molongo kasi tango Santo Yohane akomi sangwelamu ya ye lokola Mateo Marko na Luka bakomaki oyo ya bango deja yango ye alobi te natalisa pe makambo masusu ya kitoko Yesu alobaki pona bolingo Yesu alobaki te bomilinga moninga lokolo komilingaka kasi alobaki pete bolinga na bino lokola ngai na lingi bino elingi koloba te bolingo na biso esengeli kozala engebene na bolingo bwa Yesu Kristo ona biso lokola te pote na linga moninga na sengeli kotongolo bolingo bwa Yesu lokola Yesu alingi ngai pe na kolinga baninga maye Santo Yohane akomi
elingi koloba te talobi te tobosana oyo Luka, Marko na Mateo bakomaki oyo etali bongo kolinga moninga lokolo komilingaka tokobosana yango te kasi oyo Santo Yohane akomi ezali pote esalisa biso pote toyeba ndenge tosengeli kolinga mingi penza tango kolemba mbala isusu komituna na kolinga monguna wangai ndenge nini eyano ezali boye po tolinga monguna na yo sengeli kotala bolingo bwa Yesu Kristo ndenge Yesu alingi biso kino suka il nous aima jusqu'au bout andimi kowa okorose zambi alingi biso alimbisi baninga baye na ko banguna baye na korose bongo na bongo lokola ye asali bongo biso pe okati ya bolingo bwa biso ndenge tolingaka baninga tosengeli komekola Yesu Kristo tala tina ya maesantu Yohana kokoma yango wana. Botondi sango ndeko Baby Grace kuna na Notre-Dame d'Afrique atindi pe aye nkoma na lifalasa mon père, est-ce qu'il est possible de vivre dans l'amour Dieu sans offenser les autres durant toute sa vie? Et Yakobi Koloba, que dire d'une décision qui plaît à Dieu mais qui vexe quand même son prochain? Mitunami bale à Baby Grace. Soki tokoki kobika ngebe na bolingo bwanzambe pe tosala baninga mabete tozali bato nzambe azali se nzambe bobele Yesu Kristu azali nzambe akomi moto lokola biso longola se lisumu tozali bato tolingi koloba tete lokola tozali ba Kristu tokolinga kobanda tobotama kino suka bomoi bwa biso na se tokolinga ezali bongo kasi mbala na mbala pe tokoyaka olingi kasi okomono te mbala na mbala okobeta mwa libaku mbele monoko ebeti libaku ozokisi ndeko na malobo bimisi to pe boko makambo sali esepelisi ndeko te eyokisi epasi penza okosenga bolimbisi epai ya ndeko okosenga bolimbisi epai ya nzambe ezali bongo bolingo elingi koloba tete makambo manso makotambola se malamu na bomoi bwa biso mbala na mbala mwa mbeba pe ezalaka kasi lokola ndenge Yesu alobi bolinga na bino lokola ngai nalingi bino lokola te atako onzela ya bolingo to pe na bomoi bwa biso mbala na mbala tobetaka libaku tozangaka kolakisa bolingo ndenge sengele sika te tolinga mbele toyini mbele tozokisi moninga Yesu alobi bobanga te bolinga na bino lokola ngai nalingi bino lokola te lokola bolingo ya nzambe elingi koloba ngolu elingi koloba bolimbisi senga bolimbisi pe limbisa bokende liboso bongo motuna mususu ezali bongo soki okamati mokano po ya kokokisa liloba lya nzambe kasi esepelisi moninga te ezali likambo te elobami na buku ya bikela ya bapostolo balobi malamu tosepelisa nzambe sika te toluka kosepelisa bato mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes lokola te esika omoni te mobeko kotinda yo na likambo oyo sengeli kosala kasi likambo yango ekoyokisa baninga pasi kolanda yango te kolanda baninga te sala oyo sengeli kosala po ya bolamu bwa nzambe zambi bolamu bwa nzambe nde bolamu ya biso bato lokumu la nzambe ezali bolamu ya biso bato balobi yango mokolo Yesu abotamaki kembo na nzambe o likolo onse boboto maemanso makopesa lokumu na nzambe na bomoi bwa biso ekotisaka boboto na bomoi ya bato kasi boko mbele bayebi nzambe te bakokanisa te lokola ndeko azwi mokano oyo esepelisi nzambe esengeli koyokisa ngai pasi ezali bongo te kutu nasengeli kosepela zambi ntango ndeko azwi mokano oyo esali ta tombola nzambe na bomoi bwa ye ekosalisa ndeko po te ayeba nzambe mpe na nzela ya ye nzambe akosalisa biso banso. Botondi Sango Ndeko Marie-Josée depuis Brazzaville. Bonjour ma radio, mon père, merci pour la catéchèse. Je suis hors sujet avec ma sœur. Nous aimerions comprendre le rapport qui existe bien sûr entre la réalité actuelle que vit, sinon subit le continent africain et la malédiction de Cham par Noé en Genèse 9, 25. Merci na bandeko uto Brazzaville mbote na baibanso bakolanda biso kuna na Brazzaville mingi penza Bestanis Lassan
directeur à Radio Maria Brazzaville. Na bokusi na koloba boye. Ezali ndenge boko bato batangaka Biblia po ya kokitisa baindo. Balobi te kam ye balaki ye mabe. Lokola ba modir ye yango wana pe ba noir bazali modir ezali lokuta. Soki otangi Biblia malamu okomono te bo benisi to pe malédiction ya kam etali ba noir te. Na bokuse na koloba bongo kasi mbele na kotongola ngo malamu na mikolo mikoya po te tokota na bozindo penza. Na kosenga na ndeko ayeba te boko batangaka Biblia ndenge na mingi penza na tango ya colonisation boko batangaki Biblia ndenge wana po ya kokitisa ba noir po ya kotalisa baindo te bino bobongi te boko kende liboso te na bomoi wa bino toyebi te lokola na Concile Vatican I ezalaki makambo ya kala basenga ekutu te mo santo papa akoka kolongola malédiction ya kam na Afrique to na ba noir Zambi ezalaki ndenge ya kotala makambo na eleko ya kala kasi sikawa boye toyebi te malédiction wana ezali te elembo te malédiction ya kam etali ba noir te tokomono te na bondeko bakala baindo bakosala mosala ya kitoko penza na bokonzi ya Davidi boko bazalaki baindo bakosala mosala kitoko penza pe bakosepelisa bato to pe na bondeko basika tokomono te na kati ya mikanda misantu mingi penza na sango elamu tokomono te moto akosalisa Yesu pote amema kurusa autaki na Afrika te autaki na Afrika Simon de Cyrène autaki na Afrika ye akosalisa Yesu pote amema kurusa soki azalaki modi alingaki kosimba kurusa elembo alibiki te to pe tomoni pe lisusu na buku ya bikela ya bapostolo boni baindo basangani na bato basusu na kati ya eklesia soki okamati buku ya bikela ya bapostolo eteni ya 13 okomona te kuna bakoloba te na eklesia ya Antioche ya Syrie bazalaki wana na badokteur banganga mayele bongo na bongo pe kati ya bango baafricain na banoir bazali wana lokola Niger lingi koloba noir Lucius mosusu autaki balobita autaki na mokili ya Afrique du Nord kuna na Egypte bongo na bongo lokola te na kati ya eklesia tango eklesia ebandaki banoir baindo basalaki mosala ya kitoko penza tokomona yango mingi penza na acte 13 premier verset kende liboso tango batangi kombo ya bazwami na Antioche de Syrie banoir pe bazalaki wana bongo ndeko kobanga te komitungisa te na tango akala batangaka Biblia bongo mingi penza na tango ya colonisation po ya kokitisa baindo kasi sikawa bana ya Afrika pe batanga pe Biblia baye komono te likambo etali malédiction ya kam ezali lokuta etali ba noir te. Papa Bernard tindi ya ekoma lobi mbote sango nzembo moko toyembaka moto azangi bolingo akomona nzambe te nalingi nayeba lolenge nini la komona nzambe eske baye bazali na bolingo bakomona ye ndenge tokomona ka banzelu. Merci na ndeko moto amoni moto azangi bolingo akomona nzambe te lingi koloba te soki ozali na bolingo te okokota na paradiso te. Zambi tokokende na paradiso po ya misala miangolu oyo tosengeli kokokisa pe po te tokokisa misala miangolu tosengeli kozala na bolingo. Zambi misala miangolu soki tosali yango na bolingo te ekomi lokola propagande politique kasi soki tosali yango na bolingo yango nde ekomema biso na lola. Zambi mokolo ya suka bakosambisa biso na misala miangolu nayokaki nzalo pesaki ngai bilei nabelaki oyaki kotala ngai nazalaki na boloko oyaki kotala ngai nakufelaki moto oyaki kotala ngai leka na loboko la mobali okota na bokonzi bwa seko. Bolingo nde yango wana bolingo oyo kosala te tomono nzambe ezali bolingo oyo emononoko na misala miangolu zambi misala miangolu mikosalisa po te mokolo moko ntango Yesu akosambisa biso tokoka kokota na paradiso. Yango toyembaka te moto azangi bolingo akomona nzambe te po moto azangi bolingo akosalisa baninga te
moto azangi bolingo akotala bayeba aza na pasi te, moto azangi bolingo akoki mpe bayeba kufeli te, yango wana akoki mpe kokende na paradiso te. Zambi mokolo ya suka bakosambisa biso mpo na mai matali misala miangulu. Bonjour ma radio, dans ma prière je confie à Dieu mon chagrin en demandant au Seigneur de traîner les différends entre moi et mon frère. Est-ce que c'est une mauvaise prière? Papa Saint-Faux, Kunana Saint-Ignace. Voilà, ndeko alingi ayeba nakata losambo na ye akoloba boye. Seigneur, traîne les différends entre moi et mon frère. Alingi ayeba, est-ce que ezali losambo ya malamu? Naebelo kolingi koloba te, traîne lokola te asala te eumela, wana eza losambo ya malonga te. Losambo tosengeli kosala tango bondeko bokabwani, bondeko bobebi okati ya libota okati ya mosala bongo na bongo, ezali se losambo ya boyokani. Seigneur, aide-moi à me réconcilier avec mon frère. Sala te na yokana na ndeko yango, na ndeko wangai. Pesa ngai elimo ya bwania, elimo ya malako, elimo ya mayele, ya bokasi, ya boyebi, elimo ya losambo, elimo ya bobangi yo, pote nazwa gracia ya kozongana bondeko na ndeko wangai. Tala losambo papa asengeli kosala. Losambo ezala se poya bomoko, kokolisa bomoko, bondeko bolingo boyokani boboto okati ya bato. Torozopin Koma Yandekwan Marie, tu rappelles comme numéro, Bobengi Biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pena 09 98 23 97 23 Botindeli Biso Mituna na nzela ya Nkoma, tu pena WhatsApp na 081 99 66 098. Ndeko Anne-Marie Bimbo Tesango Mutuna na ngeza liboye. Personnellement, namitu nakasoki bolingo ndenini. Petina ya jalousie okati ya mwasi na mobali. Est-ce que ezali na esika? Bolingo ezali mbuma ya limo santo. Ekoyebanaka na makabo. Tope na boko mabongi. Bolingo botaka esengo ebotaka boboto. Komi batela. Kosali sana. Boyokani bondeko bongo na bongo. Ndenge komami. Na Galate 5 de 22 à 23. Bolingo e mono no kopena misala miangolo. Kosali sabayeba keleli bongo na bongo. Likambetali zuwa. Na kati ya libala. Bayeba longani. Na koloba mingi penza po na bayeba longami na kati ya eklesi. Bolongani na kati ya eklesi lingoloba te nzambe motaponi bino. Bozala. O kati ya libala lisanto. Bobo sana yango te. Ezali mwango mwanzambe. Te yo moto obali mama, olukaki mama, pe mama andimaki, kasi ezali mwango mwanzambe. Eza lokola vocation. Vocation ya yo, mbela nzambe, apesi yo, ezali te, ozala bolongani ya mama, pe yo mama ozala bolongani ya papa. C'est une vocation. Lokola te, papa azali kabo nzambe apesi yo, pe mama za likabo nzamba pesio. Elinko lobate oyo nzamba pesio nana robotola yango. Wane loko liboso yango wana. Soki ozali na boyambi, okomona te boyambi ane kobota confiance. Zambi lokola bobala na kati eklesia, papa za likabo nzamba pesio, mama pa za likabo nzamba pesio, sika ayebisa ngai oyo nzamba pesio nanya kobotola yango. Wane loko liboso yami bale. Yebaka te lokolo eza likabo nzambe apesi yo, osengeli kobatela yango, osengeli kosala manso pote opesa yango esengo, olakisa bolingo. Lokola te mama lakisa bolingo na papa, pe papa sala pese bongo. Mbala mingi zuwa eutaka wapi? Zuwa eutaka mbala mingi tango moto ye moko ayebi te oye asengeli kosala yango malamu te. Lokola devoir ya papa à l'égard ya mama, soki papa kosala devoir na ndenge sengeli te, abandi komibet kokotisa tembe na kati ya bolingo kati ya libala.
mbele lokola nasalaka yango te mbele mama kokende libanda to pe papa pe se mama pe se bongo devoir ya ye oyo asengeli kosala mpo ya papa soki akosala yango ndenge esengeli te yango nde kokotisa pe tembe na kati ya bomoi bwa ye lokola na akosala yango te mbele papa akei libanda. Alors la meilleure solution c'est que respectez vos engagements. Donc papa lakisa bolingo ona mama pe mama lakisa bolingo ona papa. Papa zaye na devoir à l'égard ya mama, mama pe se bongo ba devoir na bino boko kisango ndenge sengeli boko mono te sika te bole kisangonga na zuwa zambi zuwa ebebi sakabo moi zuwa ekosala te moto confiance ezali lisusu te zuwa ekosala te moto kimi ezali lisusu te boboto ezali lisusu te ntango mosusu mpo komono bokono pe yango wana pe eyekobima pe na nzoto likolo ya zuwa zambi zuwa epesaka makanisi ya mabe mingi mpenza etambwisaka moto pe ekoki pe kobelisa yango wana eloko liboso yebaka te soki ezali libala lisantu papa azali likabo nzambe apesi yo pe mama azali likabo nzambe apesi yo papa bongo likabo wana batela yango malamu devoir ya yo o accomplir yango oyo sengeli kosala sala yango ndenge esengeli nzambe ye moko ayebi ndenge akosala oyo etikali. Botondi sango tokozwa pe nkoma ye mbote sango nazolanda bino na kokoso kasi na elikia te nalanda na pokwa mitune ezali boye nazali na mobali kasi bolingo alakisaka mingi na libanda elakisi te makambo to pe baaksio ya malamu akosalaka na bato ya libanda kasi na libota na ye azali se moto akanda okoyoka ya animateur libanda kasi ondako bana babangaka ye pe bapesa ye kombo esalaka ngai penza malamu te kimi ezali te eske bolingo ezali na kati to likambo mosusu ya mibale kolimbisa eza malamu ndenge nini kolimbisa moto oyo asa meseni kosala yo mabe olimbisaka kaka pe nzambe ye moko azomona pe mayemanso moto wana azali kosala bolamu tosala kaka na bato bakosalaka biso mabe. Motuna yambo ezali makambo toyokaka mbala na mbala te moto azali malamu na libanda azali moto molamu kasi na kati ya libota azali penza moto ya kanda ezali kaka papa te mbele pe mama mbala mosusu toyokaka wango mpo na bamama ntango mosusu mpo ya bapapa ndenge mama oti koloba ezali mabe mingi penza ezali mabe ezali lokola hypocrisie c'est ça l'hypocrisie na libanda ozali moto molamu ntango obimi epai ya bavoisin na nzela ozali moto molamu kasi na kati ya ndako kanda tokolobela ngo na mikolo mikoya tokanisa te ete kanda ezali elembo te ozali penza mobali to mpo ozali penza moto oyo abonga kanda ezali bongo œuvre de la chair kanda ezali œuvre de la chair la colère est une œuvre de la chair kanda eutaka na nani na satana eutaka na nzambe te yango wana nakoyebisa na mama boye eloko ya liboso kosola na papa koyebisa ete boni boye kuna ya libanda moto molamu na ndako kanda yebaka te kanda ekoki kokotisa boboto na kati ya ndako te ekobenda se makambo zambi kanda ezali elembo te satana akosala mosala mwaye na kati ya bomoi boye pe na kati ya libota ya biso. Alors tobengana satana tokanisa te ete satana ezali soki esprit soki nini satana amilakisaka na boko makambo biso bato tosalaka lokola kanda ezali elembo ya mabe penza ekoki koya de temps en temps te moto asiliki kasi kanda ya mikolo minso se kanda ezali mabe yango wana kosola na papa kosambela pe po ya ye zambi tobosana yango te likambo ya losambo mbele pe okoki pe kosangisa papa na bana tosambela na kotuna na mama oyo atuni motuna eske bosambelaka elongo yo na papa na bana zambi losambo wana ya libota okati ya libota bofandi botangi liloba lya nzambe bosambeli bosalisa pele bongo na bongo esalisaka pote makambo ya kitoko ekoka kokota na kati ya libota na ndimi te ete bosambelaka ensemble na kati ya libota yango wana ekosala te makambo mpe ya malongo ezali te papa kanda bongo na bongo bokamata mokano mona ya kosambela mokolo na mokolo na pokwa to na tongo bosangani bosambela okati ya libota
pe mbala mosusu pe papa akoki kodirige prière pesa ye eloba dirige prière ekosalisa ye po te achange. Mbala mosusu yo mama to pe bana moko kati ya bana adirige prière akamba losambo ekosalisa. Likambo etali bolimbisi motuna ya mibale mama atuni ndenge tolobi mbuma ya Elimo Santu ezali eloko eyebotamaka na bomoi bwa biso onzela ya pasi. Ezali lokola mbuma na bilanga osengeli kolona onyokwami mpenza na se ya moi na se ya mbula po te olona pe nsima ya mwa mikolo mbele pe nsima ya sanza bilona bikobima na bilanga mbuma ebimi. Se bongo pe mbuma etali bolingo eza likambo ya lelo tolobi te, eza likambo ya mokolo na mokolo kokota na kati ya nzebi wana culture wana ya bolingo. Lokola te kolimbisa ezali c'est tout un style de vie. Tokanisa te kolimbisa ezala kaka na limbisi moto esili. Kolimbisa elingi koloba ezaleli ya ngai ezali ezaleli ya moto oyo akangelaka moto kanda te. Zambi na yebi te soki na kangeli moto kanda eloko malongo ekobima na bomoi bwa ngai te. Okosambela ndenge nini soki okangeli moninga kanda? Okosambela ndenge nini yebisa ngai po Yesu alobi te soki olingi obonza libonzali yayo bobele libonza lokola mosolo to pe biloko bopesaka na eklesia te libonza losambo. Omoni te ozali na problème na moninga yoka na ino na moninga yambo te obonza libonzali yayo. Lokola te soki ozali na problème na moninga okangeli moninga kanda ekosalisa yo te losambo na yo pe ekobota mbuma malonga te. Mbelo komitungisa blocage okay pa yanganga nzambe sambela po yangai ba blocage moite blocage ezali nde yo moko kanda oyo okangi na kati ya motema blocage nde yango wana kofungola motema. Donc kolimbisa ezelo ko moko te na limbisi après na mona salingai mabe na bimbalo na kolimbisa te. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Zambi tango zai na kanda na kati ya motema yebaka to zai na état de grâce te. Yebaka te nzamba ko sepela na yo. Alors ozali obligé pour osengeka kolimbisa. Ata ko ebite moninga sala grosse mabe kasi pote yo ozala na état de grâce. Pote ozala moto oyo ezaleli na ye kosepelisa nzambe osengeli kolimbisa. Kolimbisa mokolo na mokolo. Ata ko yembele akosalaka ose mabe yo okokangela ekanda te. Zambi tango kangeli ekanda omitie blocage na vie na yo losambo non nzambe koyoka yango te. Yango no sengeli kofungola motema mbala na mbala. Donc le pardon c'est une culture pour nous les chrétiens. Ce n'est pas des faits insolites. Na limbisi kasi tokotala mbaleko ya soki mbaleko ya azongeli yango na kolimbisa te. Non. Non non non. Mon Christ azalaka bongo te. Le pardon c'est toute une culture. Kolimbisa ezali ezaleli ya seko na bomoi bwa biso. Mokolo na mokolo na sengeli kolimbisa. Zambi na koki kosambela na kanda na motema te. Soki osambeli na kanda na motema. Tina moko te lokola lobi ndeko moko alobaki eleki mikolo mibale atuni kasi toloba nini mpo na moto oyo alamoki na tongo aswani na bolongani boya lobi na kei mes tango na uta mes okomono okosaka na yo na nzambe te losambo no nzambe koyoka yango te mbala inso tango osengeli osambela osengeli komituna na kanda soki na kanda na limbisi po te nasolola na nzambe zambi okoki kosolola na nzambe na nzela ya losambo na kanda na motema te. Botondi mingi sango tosukisi awa pona mokolo mwalelo liloba ya bokaba ina bandeko. Esengo penza musala moeto akosala esengo koyoka mituna ya bandeko esengo koyoka pe makanisi bandeko bakopesa bo contribution esengo penza zambi totongoli ya mutu ya penza mbuma Elimo Santu mingi penza bolingo zambi bolingo nde kosala te boyoka ni bomoko ezala kati ya mboka bolingo nde kosala te totonga mboka ezala mboka kitoko penza mboka ya bosembo mboka bomoko bongo na bongo bolingo nde kosala te mokolo moko toyingela na bomoi bwa seko tope na paradiso.
Merci. Botondi mingi sango bandeko balandi ba Radio Maria awande tosukisi linaka ya mokolo mwalelo tolobela kipenza d'une manière générale mbuma ya elimo santo ezali bolingo poso ezali koya tokokoba penza kozwa mbuma na mbuma po ete sango ayeba bongo kote ya biso botondi na bino banso tobengi na bino bozala ebele bobakisa manakati ya libota bana mama na nzela ya television YouTube bosabone po bolanda pe mate ya mana ata nasima botondi na bino banso botuni pe bolandi biso.